Après avoir suivi puis demi-père, Abba, quelle réalité confité, comment la commentaire, film préféré na ba film nyonso oyo esprit à produire, comment la commentaire, film na oyo isepela na nakufa na shoka mutaki na biloko mutaki na biloko na ye aye retard biso fo 16 heures tolongwa toke déjà aéroport embouteillage nazonga na tiango na saki nde tosala check-in na bosai na nga eka bake kocontrole bamoni yango balongoli mama na mabele bandeko na mabele balongani aéroport kuna aéroport na biso alongoli mama na ngai nzambe yango wana aya kaka sabe mibao bisanga te mama abunsote yoka biloko ezani pardon bayaka kaka mama tumba abunsote bakoma kaka nakondi tona ye mone mikolo naomela bavinaigre emarepoza ya monene mpenza te nakonengana ye biso lata miomio na wana mpona te miomio na wana te yo zabla mpe belo lie kolata te bien osali bien nde oyo na matumbatumba yango iti mboka na o awe oui erika osipsanga kaka biomoepulation tosambela nzambe kaka leka nga na bi nzambe na nga makila na yesu oya bebisa moral hero awe baya kaka nzambe alola tala modele bapanzi ondima te bapanzi bato miloko ngana erka tootala kawe nabimi papa merci soki na so awa accès fermé ti ereka kuta oloba tatika kwene azoya takubokesa makambo na lobosala kuna ya bapo bomemanga te abana asongisanga aso na mboka wana eka tobimela avion po tosala ich parti tozali na elobi totune soka yozo ona ye le 23 makambo mais otoko oye na bavalise te basi opesaki yango biloko epeze makasi o bakipa te ngani aza na ye te na elamba te awe awa batela maboko ye te mais moi papa apesi nga mboto abi na masava yemka bendenga so balisi moko atenga akonsi na ye na futi ye mbono d'accord chose d'abord en direct de Paris c'est ça
ngakusopona ngaboni ngathi ngathi uzasobisi et ça 1 heure de temps et quand tout le monde a besoin de quoi ça donc on a besoin d'avoir après n'importe quoi c'est ça les problèmes oh c'est les autres je m'attends à la chaîne ah ouais là c'est semaine prochaine ah ben on a choix D'accord, comme la tire suka belle minuka ça va lobi bwana événement parce on oyo kale lo to kutana ba lord salu to kutana ba nyonso de ba oya lelo ah bon oya lelo eka obonga na pesu mla chocolate to ko bonga mola tabio kendi no ba comité bokuta ba poko boya poko ça mutu no bien na poko ça libes abena kuso abena kaso konyo bien parce que la peine à l'obate ningi sana o TikTok o lobate to lingina so lobate ça va touriste modi kam na ngo lobate ngamno loko na bien na so lobate ni ba futi biet alina lobate loko na bien na so nga surprise ayo na gaita nasi aka nga bi awali lo kwa bazana date non na bi awali ngochinda nini te biete umona ka bo surprise dena ngena kende ko songa bo isala boy kende ko te me yo prépare ba voyage na veille ko sala makambo so sala mba pembeni sala na stress sikolo bisko to pe na aéroport embouteillage bibo zilanga na komi 19h40 na aéroport bon formalité sala erni checking ese bandaki déjà depuis 17h mama ya ne pas no ngano ba 14h te chance ezani ni po avion kitaki na Brazza bongo ya siko na kini lakini bo sala siko skali na Brazza te yango kititi na ye après to ye matimba moto ye OK par contre to sara mso to kitina na Brazza eloko ebikisinga yango wana checking mbangu bango biloko mosusu esonga kaka place ekokitenga be kosimba te nga na bi biloko mosusu ekeka pa héritier ekeleka ekota pa héritier comme ça eya nango otindi ulo msepane te esiko moyen eza te valise oyo oui valise oyo biloko mosusu aza te na koti na ekozala siko na koni ekotala kata valise place eza te so tika bidele aza kuna Kinshasa aoya boy yebisa baba avec kitikela ça oui aoya boy esimbi te na sifedeli banimao nasomaka 3 so naza koni nasomaka 3 valise osomi to valise moko osombi nango billet na kati ya billet ntango osomba billet eza cher te soki nango na aéroport nde ezala cher enyokolinga fort biloko bano soki ozonga ngadi atoka tuna ka tosali priere na esi na komosaka priere nzambe makila na yesu place onomona kandi baopanza biloko bato kia ngai aso bapanzi ya nena eloko makasi eloko mela na priere eloko mela priere il est osambela mela priere que ozala déçu biloko na yo eleka te me tobondela mwana boli ya wapi babito bondela mana biso bana nouvelle alliance wali kobondela na keni bonde tosema priere à 3 jours OK yakopanza miango ndomo na leki ya vert atanga pelo bina na leki vert le pe na kenef le pe na kenef ya fa kuna mona prof tito na ebise ki oya to bonde apana nzela metema to 621 na pambola mutu moko me na chaki okana mabondeli asengo kite biso bonde c'est pas priere à 3 jours ona yete ya bakado na nga dibo chauffeur mama Pasa ya na oyeyo ya kalate ponda musaka ya wale kuna ba mongo bara mbilo ponde motwa
Bongo bana ngwana ngope komo makasi. Abi moni ko pesa bana kuma. Soki proxy non. Komba na RK bataki na okoka ngute. Komba na ebuka biso na ko. Yango te. Oya muto. Abi déjà commis to zoko na ba. So ebe okomi. Jesse, na ese bango so kata tika bela comme na bien no boyo kitsa biloko. Abi, est-ce qu'on rappelait manette? Moi pas manette c'est ça. Opo mutu bo comme na manette la ta ngote. Manette mo yango ena. Yango ena ngo. Kitoko La mo bena na ba. Ngana bosa na. Faut avoir va ko la pesina ba pesina devina nili ba pesina so un mois. Pour na changer manette ouais. Mais biso na kuna Congo boye te. Biso ke ka lelo basolo makamu so tuka lelo. Parce que place wana eza centrale na bango donc. Ba spécialiste bazala pena na yango moni bazala Congo. So peut total la biso en ligne monani ya pembeni c'est bon hein. Oh ça mais. Papa Nzibat. Sera ba yeba. Papa boba ababenge merci aleki tuna R4 Aboy abimiti wana balandi azamalamu nzambe ya komsi ana nga malamu we azamalamu we bakoma kaka nzamba boya Omer ici c'est Paris nzamba prophète nzamba prophetito azamalamu we mama nzamba malili bakoma kaka nzamba mignon azana bomoi panzi bato menga nazo leka lopa likambo ya te nzamba kemi topeso nini donc il faut aider quand même bato na oye bangai nasa j'ai l'anniversaire ba ta yo mama pamba la kombo nini nzamba mais yo kana voice Dosali déjà dire tu no wifi te koti maman e ona na boya tu no wifi na sana ngo déjà te koti maman ko koti ne diwa iyo mona connexion na WhatsApp ngo mona te na kanga na fungula la kisa boka ngakutu te chabu likolo fais connexion neza Yes, ya tena nas nzate ya tena nene connexion na ngaya yo na zaka na ko zaka ko sele wifi Jesse, oh le sa singai. Kaso na bayara unga kwa nilo kupila batu pinze Kwa video pia tiamwa basa bwiti bya tiamwa ngo connection wifi ya mupi tiko yango izaka no. Hey, Wifi, pourquoi tu fais ça, Wifi? Bon, on dit un défi. Si papa a bossé à l'arme, il n'a pas bossé à l'arme, vous voyez vite qu'il est à l'arme. Sasa ucheze Nikimi na baona seni bamwe ya ngoyo. Okay. Tenera ke ya gali tumba ma grand sœur. tumba bango tumba akafuna ya fufu benda fufu ya bien bonne qualité c'est moi la couture.
fufu nde makambu nayebisi bino avec Erka Moutanga les Bossi. Personne n'a pas fufu là. Les Bossi. na fufu na neda te panaché on a consommé fufu fufu mabe ezali na fufu na yebisi mabe ekoti On n'a pas de ça. Et quand tu l'as dit, bah, 20 délits. Faut l'envoyer, hein. Faut l'envoyer. là ça y est moi dans le Clémentine penda Alors qu'à bien sûr avec les deux. c'est quand ça le papa on est en changer Mais là on a quand même fait l'image à papa. Tu vois on a papa. Et ça va bon, on a fait l'image. Il est la vidéo là Là il était comment? Il y a des copies. Aussi là c'est un bon côté on est ici. Quoi ici? On ici. Il y a un cabi. Gadi en visite. Ouais, c'est mec qui n'en a eu. Il a visité. Est-ce que le câble est ça? Oh, bon, Gadi, oh, quiz. Attends, quiz, on y a été. Quelque chose à la macabre, tu as macabre. Et la qualité, ça. Non, ça. Il y a une glace. Chaud. Tu as comment un double écho? Non, il y a ton, Bako makakaka bako makakaka so pola babiloko emoto so bina bonyoma wa to bina il n'a ma belle.
Hotel Liseke, c'est la qualité. Flat Hotel Liseke, c'est la différence. Flat Hotel Liseke, c'est la supériorité.